FM Télévision, bienvenue na tranche na bino Otolobaka. Ezali occasion pour na ba Congolais ba yeba o isala marana kati ya mboka na bango pour que mutu nyonso ayeba auta wapi azawapi pe azokende wapi. Ndeto yebisa bino FM entretien ezali tranche moko oto bengara ba Congolais o bazo détenir une certaine connaissance pour que ba ya ko exposer pour na ko apprendre to pe lisusu ko éclairer mai oyo e bomba mato mai oyo bana malamu te. Lelo tozali na honneur ya koyamba indigne fils ya République démocratique du Congo bomona kaye na FM Télévision azali mopayate tobenga kaye yabe ba epe misusu ba ebie na kombo ya Ononando Ndoki Baloka, guide spirituel, grand maître diverso to ke déjà koyambaye azali pe chef spirituel, pe représentant légal ya mouvement spirituel racine principale des humains. Yabe mbote na yo mbote mama to présenter na ba titre bilé pour na ko intimider kaka yo Ndoki Baloka po bangisa ba imboka to ndeni bon naza parmi bato bandima kindoki ela sinino ngolengi sa ba téléspectateurs ya FM Télévision comme d'habitude non nga lengi sa bato te nalobaka solo Ndoki biso nyonso tozalaka bandoki nga isiko naza Ndoki Baloka. Il a signé, bato ba comprendre Ndoki mais Baloka et poye Ndoki ndaloka. Comme Ndoki Baloka. Ndoki aloka bato pa bebisa ba vina bango. Ngai siko ba Ndoki Baloka ngai pona kindoki. Po ba bebisa vino te. Te ngai vi bebisa ndengini. Na luka vite e be bandengini. Vraiment, vous allez guide spirituel, chef spirituel pays à mouvement principal racine mouvement spirituel racine principale des humains. Oui. Ils ont na katia RDC? Oui, ils ont na katia RDC et puis ils ont, je dirais, partout dans le monde. Ils ont presque dans les pays ébélés. Ils ont l'église traditionnelle. Ils ont le mouvement spirituel de la révolution. Ok, mouvement spirituel de la révolution. Puis Babingo est sous grand maître du verso. Pourquoi pas titre Bamonde bako benga ngai po naza parmi ba maître ya verso. Pour natang o toza tan ya verso. Nangonga o esengeli ba sekele nyonso o ibatamaka na mokili ebima polele. Yango nde bandeko babenga ngai grand maître ya verso pour na lobaka pe ba sekele o ibatami na lobaka ngo sans avoir foi aux yeux. Ah donc verso pour na oza o bomba mina sima eza pour na baité verso maki nango terre à terre tozaka na papier to kana recto et verso tout à fait recto eza makambo mosusu verso en fait verso eza plan B ya likambo nyonso face cachée ya likambo nyonso do face B voilà babenga nga pe ya B. Ah, c'est pourquoi babenga ka PAB. Oui. Vraiment. To lingi to yeba. Tango ozali représentant légal ya mouvement spirituel ya racine principale des humains. Et là on no lobara na batu mate ya nini oyo ebisaka batu. Bandimina yo tope ba obalandaka yo. Biso tozaka bandimité. Biso tozaka na baponi. Baponi. Makambo nyonso tolobaka tolingaka te batu bandima ndenge tondimaka makambo ya Yesu ndenge tondimaka makambo ya Kimbangu. Tulingaka moto apona ya malamu wapi ya mabe wapi pour malamu na mabe sangani message na biso nzokande ezalaka pona kozongisa moto na bomoto auto perda ute ko poser question pona nini babengaka yo Ndoki Baloka biso tout ba africain to bota manaki ndoki ndenge to ignora kango yango to okende liboso te na ute ko la fois passée l'émission na sala pika na FM na lobi congolais nani o balanda ete na butu Congolais nyonso balandai na butu, Africain nyonso balandai na butu. Nalobaki pe lisusu boye. Avant mobali okoma mobali ozwa mwasi na mokili boye. Il faut bima nanu na mwasi ya butu. Ndenge moko pe mwasi nyonso. Avant bima na mobali ya moi, il faut bima nanu na mobali ya butu. Eyebana. Ba makambo ka biso to lobango sans avoir foi aux yeux. Bato mosu ba okene kuno ba démon ke boye. Non, il faut banda nanu butu po moyeya. Eyebana. Mais la fois passée, l'émission avec Kaki, on l'a qui paye Bangunza. Vous allez Ngunza? Ngunza, oui. Il y a Beka, yo, Sangi Ndoki Baloka, guide spirituel. Donc, remontez moi poto moi isa. Eza lango poto te eza ba terme. Ngunza eza bato nyonso babota makana likabo moko songolo. Ndenge oza pe na likabo ya yo. O bota manango. Déjà que soko lali loti au moni ko kisami par exemple. Eza don ya robotama. Yango wana ki Ngunza. Kingunje za ko tutuka te kingunje za ko bota mana eloko moko boye lokola bisu ba ya bepe to bota mina mwa biloko amike yango pe toza bangunza
Ok. Ozali ngunza mais tout monde a généralement bangunza bazalaka na chef na bango Simon Kimbangu to ebite to bazali na balandaka ini combat na ye. Est-ce que yo pe ezali ndengwana ozali parmi bato ba pérenniser combat ya prophète Simon Kimbangu? D'abord na kolobela prophète Kimbangu makamu mingi balobela ye makuta na makuta. Et puis na biso na version olobi makamu mingi balobela Kimbangu za makuta na makuta. Lokuta na lokuta. Ba makuta ebele. Bongo vérité ezali nini? Eza pe ebele. Biso siko kolobela Kimbangu par le sens na ya vrai. Na lingaka ko mystifier Kimbangu te po Kimbangu azaki humain lokola ngana yo. Omolo kwa biso ba yabe to zaboye. Ba ninga musu ba chef spirituel omona ka trop mo santo ti. Akomisa lokola mo santo menacé azani mo santo te. Biso siko to ya ka to apole ndenge to zala kana banda ko ndenge pe to zala ka bomo. Oboyi na yo hypocrisie. Na linga byo ko mote. Donc ndengo sala kana na butu na ndenga kingunza. Na moyi oyo koloba na yo. Na lobi na kana sala ki boye na sala ki boye to yaki moto boye zara. Ya be, osekisi ya makasi. Te za verso. Za verso hein. Ndenge tunga par rapport ya Kimbangu. Kimbangu epai na bangunza ndo influence mon côté. Bon epai na yo Kimbangu azana. Kimbangu. Mais tobela ka grand prophète. Azali ngunza oyo abimaki epai ba Kristo. Ateyaki Yesu. Mais akosa miracle. Azaki ngunza mais ayebaki kingunza te. Kimbangu ayebaki pe bokoko te. Omolo kwa biso tara Kimbangu. Et puis tu considéras ka lokola gbagba, lokola pont. Oui, ça qui doit franchir. To katisa. Na tunata motuna. Ce que katisi na pont ke na ngambo. Ya solo yo ko tambola na pont ngona mapeka na yo. Olo barake po e katenga yango yo. Tout en katisi yo tiki ponte. Ye moko prophète Kimbangu seulement solo bangunza babetela ka biso alobaka ni na ba prophétie na ye. Botika bana bakende kelasi. Baye ko la minoko po bakanga lokuta ya moyibi. Banongo banani. Eza biso ba oto tangi mwa ndambo te to comprendre ba français ya ngore ya ba bible ne to kangi lokuta ya ngoti. Bon tant déjà to kangi lokuta etikali siko na biso to ba to kosala nini et non to kotel maka alo Kimbangu lo bible non to moni pe ba mso bazolanda ndo na kipavita eza pe lolenge moko na bino. Bon nous sommes les armes ka ba mapala olanda kipavita pona ni kipavita ba ngunza ya bi ya verso nazangunza ya verso mi créer ngunza na ndenge na yo to lalanga olota Kimbangu mo bimika nga lotaka naza mona mukete pona lota nga na monaka et puis na voyageaka na passé pe na futur modelo nga na ebeli Kimbangu eza modelo na monaka te mais to meka ko décortiquer yango vérité pona yo sur Kimbangu ezali vraiment nini ba téléspectateurs bazolanda Kimbangu aza grand maître aza prophète abotamaki na ngonga wana boye ngaka ningala nga ba 1920 balinga bakangama te ke 1921 ke boye pour za rappeler na ba fêter Kimbangu abzaki mo Kristo na kena ngate nde ba musu balobaka abibana zamba ba musu mama na ebo tout ça eza na mon impact te. Kimbangu azaki ngunza abotami na biloko na biso ya bokoko maintenant azaki intronisé azaki baptisé na komo ya Simon na protestant. Kimbangu ayebaki makamba bokoko te ayebaki pe makambo ya bongunza te. Kimbangu akosalisa bato na kombo ya Yesu na Bible na maboko. Siko likona ngo Kimbangu abakisa ba miracle wa bande ko sala wana. Maintenant mondele lokola ayebi ke makambo eza na Bible eza na ngolo kuta. Po Bible eyaki pe kanga ba bongo na biso. Bakanga biso bongo na science pe na religion. Na Bible to ka ba biloko mo ba barake la foi vient de ce qu'on entend. Mais la science batangi sabiso tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Est-ce que vous comprenez maman comme on a maman nangai? Maintenant Kimbangu likolo ya mateya ya Yesu akosaka ba miracle. Maintenant ba kolo Bible ba yebi ke makambo bateya ka biso eza lokuta. Garçon yo a aussi la miracle pona nini? Vous comprenez maman? Nde motif o babande ko kanga Kimbangu pe ko betaka ye pour la ki sa vérité. Azo sala ba miracle sur base de quoi? Nde Kimbangu aso ko yebisa ba kolon na yebi nanga teza ka Bible. Po yeba ka Bible. Na o bandela bien. Kimbangu tutuka kilo kwa to mona bande ko tutuka ile te. Bongo bande ko na o bangunza.
oh bah mon arayope batala on moi réticence parce que on comprend par moment le beli qui ngunza mais aux gens ba signe sala balanda ko ming ba téléspectateur ya FM télévision ba komela biso mais ndoki wana bolekisa ba signe sala bo monte ke ya bienté azo mériter ko za ngunza te pe ba ngunza ba kima ka autant mususu ko za makoyeba ya liwa ndambo lo baka prophète Kofi Olomide ba signe maboko to benga ngo ba midra eza ba midra so ke bandeko ba occultiste basala bango batu nyoso basaka ngo po oni biso bangunza te eza kozanga ka koyeba na tuna ba midro to sala ka boy biso tutu akibala miketi eza ki ngonga moko bilio ke ko tambola to ke ko sakara oyebi ke ba ko beta ona ndako to kanga ba guti te parfois za simba bongo te parfois ba ko simba pe yango na ba midra eza ko invoquer à travers ba maboko na open zoto na yo. So qui na yoga ba invoquer kana ba mouvement ya corps. Biso na to za ba guide spirituel, na pratiquer spiritualité. Spiritualité za limité. Spiritualité za monene makasi. So la sali ba midra na sala ka na mabe wapi. Neto so na no be funa za la contact na ba bon na benga ba ange te na benga ba démon. Na za la contact na ba démon nga. Il faut to so la rappeler en même temps tant to so la. Pour makambo na lobaka eza mikanda te et utaka liulu. Yabe. En tant que guide spirituel, rôle na wezarani na kati ya mouvement na yo spirituel racine principale des humains. Ezaka côté ya maloba kindoki to côté kolaksa vraiment nini. En fait biso na nzokande, biso na RPH. Tulingaka moto da moto ba boye. Au moins tant kimba maloba ki botika bana ba kene kelasi. Lokola mondela kosa biso, alongola biso bo moto to zaka ba tutin. Oyebi ke la plupart ba africains o ba sambelaka. Basenga pardon va balala obi ke ndenge bozalaka boye ava bolia bosambelaka nzambe mais na mona te moto moko alinga kene ko sumba asambeli nzokande kolia eza entrée ko sumba eza sortie donc comment ba moumbu moko boye siko nzokande ye poto longola batu na boumbu batu ba comme indépendant spirituellement donc moto a pensé likolo ndenge ba pekisa biso mona religion ba pekisa biso ko kanisa kaka o balobi iyo amen ndenge mo pe na science ba pekisa biso ko kanisa ya mo to évoluer akate to telema kaka na o ba ebisa biso ba benga ngo ba incidi do yango kaka ko keli banda te ko imagine ndenge oza mukolo boye o yoka na masolo no ke kae abala kae abala me ba pekisa ko kanisa te o kozwa liboma po otuna te nzamba ko silika batu bazaki 4 moko abobi moko muso ake ko bala yo ko tunate ozomona babilo kandengo do ba empêcher biso to kanisa mais nanzo kande ye po moto na moto akanisa selo molai na ye na bamboka na biso na ba Kongo obo obi ke ba grand na biso bangunza na biso mingi ba bima peka ba pasteur baza ba prophète tilelo baza ebele na kotanga lokola ba apôtre Tambulu Koki baza ngunza ba miracle au Tambulu Koki asala oza si na kombo yeso abelela wana jamais Tambulu Koki na mona bato ba mona ba témoignage ba Tambulu Koki ba okinde cimetière kunda soki moto moko ba ndengona mutuka ekufi ozo imaginer audace ya Tambulu Koki akita simba moteur asambeli mutuka tambula ozo mona bato ba ndengona mais qui na force derrière ye mais nazolo ba ke force ngo eza ya bongunza eza ya Yesu te force ngo eza ya bongunza eza ya Yesu te mais uta wapi pa kimbangu te pa kimbangu te pa na yo moko na kati na yo ye kaka boyebo eza kaka boyete eza ba lié ça vient de trop loin popo tama oyo zali yango ba poni na bino na kati pour que lokola to zangi politique ya ko initier pe ya ko encadrer bato biloko na yango to perdre bango na obeta lisolo ndeko nanga mususu na linga mais généralement bangunza yango nde bosalaka bonana bato o bozo ko encadrer te wana mona bandiko tutu kama leme bazana na classe bobenga bascule et puis kolanda biloko ba bascule ora te banda ebanda ba bascule wana na ba ko tutuka déjà to sala dinya malonga tout ce que j'ai confession religieuse il y a pas longtemps au moins désordre ezakuna baboya oyo baboya oyo obi lo to bangunza ngo to lukaka kolia omona kate bangunza pe basalaka ba église ndenge moko ba église ya nango babola ebele lidero ba wakansela ki mbongo ye moko yene tika moi bien baningi no soka babola nanzoka ndema mbone te biso biloko ate mais ani yo ndem to pesa ba poni ou comment système asi na pesa ndenge nini parce que yebani na ba mouvement nyonso ba poni ba o bazali ba adepte na yo ne ba soutenir mouvement
Quand yo ozo contredire ya baninga pas na yo. Na contredire te. On contredire te mon lobby o yo c'est pelaka na. Tout ne bango kimbango bazara opese nini. Yesu bazara opese nini. Bouddha bazara opese nini. Moto azana vision à la provision. Aya osenga babola te. Ce qui moto na lobby mabe nde na bi que chose na vision à la provision na sali ka mabe. Ce qui moto banzambe babimisa osenga mbongo te. Osa sur moto nzamba pesi mission obikisa bobola osenga so mobola droit avoir kutata na ipam. Osa sur on doit flatter ba jeune pour que ba ya ko adhérer na binga d'abord batute na nzokande eza pongi ezoka moto na moto moto a comprendre nga benga batute oyo sa ni obela liboma et c'est compliqué pour faut kabona bo moto ya kilelo boui bo moto abozoba ya kilelo il faut penser autrement biso nzokande tozana besoin tozongela bo moto na biso toko kwa kosala esika ba koko na biso basukaki bakoko basukaki na ebonga bakoko basukaki na boîte bakoko basukaki na mbunda biso to mata makanisi to tambusa makanisi to leka bakimbangu to leka bango to tambula kande to tambula to tala passé to tala futur to binisa oya kati na biso na lolenge nini mote eza clarté message na aspect wana zo lobela maloba na place wana mutu avandi kaka boye asuka place esika ba prophète kimbangu basukaki ya sala plus mais azana don wana tayebi ndenge akosala te moto nyonso te eza bato ya bilembo uti kotuna nga nzokande eza bato ya bilembo nde ozomona lokola bana mike baobotoma na mikili badinga mwana moka moke abotami azokanisa kosala réseau babengaka yango nini nabosani baterme nango programme moko ya réseau pour que relier bato lokola baréseau sociaux lokola bafacebook boye mwana moninga te afandi a penser à relier biso par rapport ya makanisi ya koko na bango weekend je crois alors baki je vais faire tout de ce monde un pays ya kufi bana baye ba sali ba to sola la moto na sola niti oyo o azakuna musika to monana ezali kanisi ba koko oyo ka batanga munoko batanga ke ringeni ke boye mais biso ka kimbango ba makama mike kaka mais ça ba biloko moko di fait que toza mal enseigné makama kimbango lokuta makama kipa vite lokuta yango zo mona ba efezate so qui pena l'esprit kimbango ndenge ba lobela kango na ba magie wana na ba miracle na ba mystique wana so ni to bengi na kilelo il faut évoluer quand même banda to bandi ko benga ko mwa kimbango nini malonga penda to sali to tourner rond au moins on a ba guide nyoso to ya ba piaker to ya ba to passe après un moment to vu même abumo ba stratégie changer na to ya ko luka to ya ko luka milimo ba tout kingunzo ka forme église ya ba bola moko boye pour biso ba monde ka ba salité trop ba bola to za bongo to a trop ba bola to sambela la bandaka manzanzabu. Et puis, tala kende ba kilongo, kende ba beko. Tala makamba basala kuna. Pota libumbu, mbasu, mari de nuit. Tubilo kaya pamba. Voyage à Poto, biloko moka mike. Mobali ya kimio, nzokande. Omoni biloko nyoso mona ka bangunza basala ba église. Basero omoni pembeni ba osala ngo ça a invoqué. Ba esel nanga ya ekirimi pende. Do bango basala ngo guide spirituel. Guide spirituel à moi mi beko na ye ba principe à la mais yo komi ba principe wana monte moi ma bekoti ba principe wana bango basala ka kebo kanisa ke balanda ba principe wana nzoka nde bango tout bato ba attraper bango tout ba attraper tout nanga po nini au moins soko sambeli soko za concentré ezala mwasi ezala mobali après concentration érection et salaka o la te mutu pasi tout na bango nso tout na bali mutu tout ata bino nde botanga ba classe bo soko za trop concentré après soko si moi to peut demander ni après érection esalio et c'est ngani nisiko na tamola na kokiliko na mutu ko se plaît na lokwa pasteur o mona kana église na ke boye ma bête bien c'est qui mais est-ce que ça ma bête wa basi devant ba chef spirituel ba ya rapena musu so na lipamboli musu pa na botutu. Vous avez chef spirituel, mais zinga na oba mona susu ba chéri au monte que ma bien na kata ba mi tuka kati pour na chef spirituel nzokande au même temps to saka rapport sexuel to saka ba esprit o ala supérieur ndé a dominaka bon pour mettre moi c'est après ça oli babé ibandara ndé nyoyebi occupé mabe sera quel li babé juyo. Donc au bois qu'il ba maman ba fleur pour que babé ta tolo yo rané papa ezala ka bongo au moment ba vie ba garçon ebelé ba vie ba jeune ebelé na Congo be ba rapona biloko wana et na boko ko soko obuki les titres que ça lango qui se batika rambongo donc il faut qu'on paye ça moi
hein et ça dit moi 4000 euros passer ça vraiment ya c'est que makamoto banolo baya qui pas vite oui allez-y bande ko belé balobi ke ngai na o blasphémer na ko manquer bango pesi bango kana ba téléspectateurs ba komeli biso balobi ozali occultiste ozali ba signe oyo salaka naza occultiste kolongo bani kolobela kimbango na ki pas vite te na kolobela pe kimbango na ki pas vite na makambo lokuta ona te ngana kolobela ka makambo ya vrai na bango na ngo lokola nini ki pas vite ba sentakai biloko ndimona yabi monte ko tumba zamba mais pourquoi bolinga au moins vérité maman vérité za malamu na mabe yango vérité yipo kali solo kwa biso to kakati mais maman moko boye batumba ka na mwana na mokongo ma chérie bakangi na la police na mwana mokongo mwana ngo akoya tate et bon mwana ngo za innocent vraiment ya ningwana batumba eka po ki pavita ngo asala ki pe nini ki pavita za ki ndona ako bikisa ako loba makamba mikolo ya baninga bato ako sunga baninga bato population ekomi kolanda ebele pona kosunga yepe ebeka banzambe bapaya siko na miso bato akomi kozwa attitude o bande ko bangunza bazara nango lelo na ba pasteur attitude mupe attitude mupe donc apparemment au monde aura joyo a salam masumuté au monde to mona bangunzole so ila miso na bino na ele changer na evangeli na eleli Jacques a sala les sumuté ndenge pe ki pavita abane ko se comporter lokola mondele azaki jaloux na ye a luka moyen a arrêter ye maintenant qui pas vite ba senteye azaki jeune fille a boti siko ya robata maki melisa ka mwana ya kobombana ka ki songi na biso ndi ba ki ko funda ke to fande ba ki pas vite a bota des raisons o mondele akanga ye lokola ki aza escroc na ba chance na ba sens wana do yo bimisa ba to ke oza bo centre mais pour na se mitimbiri ndi ba kanga ki pas vite na mwana na mobali na ibatumba ye soki na lobi likamba boy na boy ki pas vite te na oloba bien les ying et les yang sont unis malamu na mabesa ngani tant to beta témoignage ba koko na biso ba leka ba grand na biso beto ba pe ba solo na bangote tout ça kama ba kosola yesu ke bien yesu abomi mutu me balobi ka bien bongo ponini kende ba boma eto aboma mutu yesu aboma ba tebele mu kontroya to kosola mo yesu aboma ba tebele yesu ole kana balabala ba tout un jeune garçon ali peka aboma ye yesu auti kote ya zongi ya bisi ba kuluna na ya boki ko kanga bato tout bazai ko boya to boma bango na miso na biso awa. C'est une question des téléspectateurs. Moi, quand le but tout na yo, ba leader religieux nyos au babima, aux un avis favorable pour na bango. Les années pour que parce que yo oye na vision à sika, vision ozo ka ondenge ni pe batubai. Na botama boy na lo bango na botami boy na souffre nga famille boy ngai pour na makambo yo. Donc botama déjà na botama boy na botama boy. Yabi. Ozo ka ngwa na libu maman. Na ebiti na ebika avant na botama na ebaki ba vantine sur les gars avant na bima pe na ebaki et puis comme par magie mukolo na botama ki bakoko na nga nyonso ya kota papa kota mama bazala basala ba cérémonie ebele donc na bandi ko pumbwa na libumu ya mama donc ngaki ndokeza ya kati penza ndesko ta na bimi na mokili ta mwana moke makambo ezoko déranger nga nde tindaki nga mena na luka ba magie po to ebeka biloko makasi ba magie ndeleti nde na tamboli makasi na ba magie na kepe na ke mais ils ont correspondre kaka tena makambo za déranger nga yango tango na komi mokolo ndene ko zongela siko iko kelo kendo bokoko na biso ya kilelo yango moni ba mona ngaka neti mopoya pona sangisa kama ma ile belé et pona sali magie belé magie na sali yango makasi voilà donc tout na motuna boyabe lelo ozali guide spirituel ozo valoriser bokoko na yo oza na révélation na yo tambola kanango na baponi na yo. Est-ce que message na yo soki bato bayo ki on lelo et quoi apporter ni na mboka na biso et quoi apporter na vie ya bato et quoi apporter belé bato ba comprendre que photo zongi la bomoto na biso to ko sala mibeko ya mboka selon biso to ko sala makambo selon biso ba ko yebisa bino basi rôle na opembeni ya mobali ezalaka nini po yoka likamtolo balanzoka nde oui boyoka lisolo ke mwasi auta na mopanzi ya mobali tout à fait et pas na biso na RPH mobali nda auta na kati ya mwasi ebe na mambasika tiza makambo sikate obuta mate okula te otala te osoyoka mobali nini mwasi abimi pene na ye ndenge tokoma ebele na mokilibe mobali nini mwasi abima pene na ye mais basi ni babibisaka biso ti mobali nda auta la mwasi auta pa mobali te pour mwasi azalaka mutu te moi sali dépôt moi sali matrice aza isika makambo ebandaka
soki mwasa lobby ezwi yo ozala nani ata biso bayabe boye soki sere moko na sali mabe ya lobby ezwi ngai yango basi babongisaka vie ya bato pe basi babebisaka vie ya bato autant lokola bible lui place moko boye celui qui trouve une femme trouve le bonheur bon trace ko biso mboko na biso basi baleka mibale belebe ba malheur kaka po toyebi ko lakisa tete toyebi ko lakisa tete mona singeli moi bomi yeba ni toza sere boye oza mobaliti oza mobali na yo il faut ça moi maele moko po mobali azala bien protégé osali mabeta soko osali ndenge ki mokole sengi ke mobali so akaka ni saka to yo azonga kanda ko popo zala bien na famille na yo osali mabe gwati yango kasi te magie yango wana donc yabe pona yo so ko promouvoir ba œuvre magique c'est qu'il y a vie à moto mosala pe nzambe tant no ba nzambe no ba sorcellerie no ba magie ah donc pour nous nzambe zo représenter la magie c'est ça nzambe wana nzambe za magie nzambe za sorcellerie Iza wa kila likolo na se ba kabele la raté ba sali culture pona mboka makambo mabesi ba aventure nyongeza kozanga koyeba neti nga mukolo na kosa culture pona ba mboka ote ona ni po bino bata butu bo sala déjà de ba basi ba sacrifice est-ce que ibike otanga ba classité na mboka na biso bata mele bazati bon soki na tunya ta question nani aksaila ka bino carte Congo nzambe tous aloko ba mikolo carte Congo na sala ka nzambe pona yo na sala to te pona ngate pona science to tunyo sko mutu moto sala carte ya RDC asala ko na cuisine ye ako kali na soki maki ako décider carte akoma même pas au moins to bunga ba frontière izaka bolema na biso tano ba biso ngata no ba biso iza Afrique mobimba monde nda kabola ba frontière selon ye alakisa bato na bato maloba mosusu minoko mosusu ka poto kana tebe bonga mukolo bona molibu na ke sambela pona Congo na bainde nini même mboka eko changer ndenge ni mboka po échanger il faut bato ngunza basani bakutana po mboka na biso za sans âme ngano baka o effort omoni ba continue biso na tanga komba mutu te po baba izaka mwa buzo bato so kebo yoke boyi ba continue biso tu banzambe ba paya or binzambe ba paya ezana bikila o epesaka so komi kuna ozaka na bien yo moko bande kuna yote c'est un système de gente si ko ba conduire pour se protéger il faut luka kaka banzambe ba paya po biso batongo bangunza toujours apparaître comme si ton mystique ya mukie yango mona bakina kamba ba loge nyoso eza mabete ponga ba occultiste ba master na ngai eza ngo mabete yango soto bakina kuna ba pekisi bango na yo ko kabela raso bango te yo na bango bokabwani ko sala ka bola mote na tuna likambo esa kabilo ndeni toto le karabala bala mona ba konzi mezo buka na to yeba ke ba konzi na biso bi ba o le ka pe buka na to mona isa ko zanga bonzambe il faut biso bangunta to sala bonzambe na biso bokoko ya biso bo moto na biso mokonza mboka linga tambola te biso ko kendete mokonza mboka va sala likambo tuni biso bangunza metanga benga ka bangunza bakinela mukia bangunza bakinela pe mapala o fachi beton mokonzi ke boye mukolo mokonzi muswa boya bangunza ba o changer kaka o vite on na raisiti oui pare ba pekisa tutanga kombote bo ngana otanga pona muta mulimo na otanga pona muta mulimo entre parenthèses mabeka na mboka na biso bakanga babenga la moto asamba po bakanga ye moko ba obenga la moto asamba po batuna pona nini alobaki boye kozala moi bien moi justice à mboka ngo tango kabila zalaki bangunzo yima ko balobaka oyo moto prophétie fin d'émission après yake boye ke ba vous avez prophétie kimbango mal interprété maintenant quatrième président kimbango alobaki alobaki verso na quatrième président sika maili ya bato yokola alobaki verso alobaki te ki mape bota na nzete boyebi koya abaki mona mukia koya peu importe au monde ngo ke ba wika lobati o mupaya ke boinga atali kunte ngai mboka na biso za banda likolo tina se likolo sika tozawa tina se na se na samai te nord tina sud voilà biso to na nord to ebiti ba mba na sud mais ba kosa biso ba na nord biso na sud oso mona mai mati ngumba mai imataka ngumba te mais fleuve Nil amata ngumba batangisa biso bongo peto yebi ce qu'on attend à verso faut masolo nyoso yo elongwa ko elongwa faut nini il faut lisanga ya bangunza basangana na molimo pe na solo tulu bana monoko moko poni tulu ba kuma mwa pasi na otanga kumbwa ndiko na ngai masango kidi ozo imagine ndenge lino azawana na modèle église za bongo na ba honneur azanango oza sire mukolo moko ko sepela kutana boninga ni moko boy azaka na debande mbabeta masolo bonzambe
si aweza so za grandeur na biso na Congo za moto za bandi mebelete yango mo akomi papa dadi ba to sima boye batnetika ka kana yoza bongo biso biloko sali dadi yabe muto yango mona dadi aye olatiki dadi be posa siko ya attrapele et comme ko batama et comme siko ya ko batama voilà il faut bangunza basangani après to ko sala makambo solo na kata lisanga wana to ko luka na kata biso na biso ba mikolo banani batama eza lokola ndenge uti ko sala matéo na confession religieuse na biso bangunza bo telema bo sambela bo vanda no wana za moi ba église il faut to kutana ka lokola bangunza lokola batamilimo lokola banganga lokola bandokiti ndeto proposer makambo mokonza mboka te place na koma bank sana batu ba robenga ba konza mboka ba yoka mutalo ba photo sangana bangunza banganga bandoki yo mo na normal message ida ba konza mboka wana bo ida ba ki mokonza mboka eza kozala elimate eza kozala ngando te mokonza mboka za pili mutu na biso to ponier atambusa biso aza mutu lokola ngana yo azala bikuyeli aza malamu na ye to sunaka bango tanga za mokonza mboka faut te bisaka na malamu na mabepe kenaka to flataka te lokola baninge basala kati to flataka bango te za te so mutu ko mokonzi culture ba kotsa biso na classe komi kapita koma baninga na bava ya mozomo na bana miketa ba ba pouvoir ba osakanela ti na mboka oyo nzoka de na verso aw il faut bana miki bakonza si ko bana miki loko baza mal enseigné yango to mona ba mapalati suka nango zu on comprend les gens ya bitotuna motuna olobi ezosenga bangunza basangana mais yo moko na part na yo en tant que chef spirituel et représentant légal ya mouvement spirituel racine principale des humains est-ce que ce ça là effort ya ko adhérer na mouvement mokoto coalition moko ya bandeko na pe bangunza oui naza d'abord membre na kati ya créative oh ya les motu ngai papa mangeles na lela fort mais nesikoyo comment dirais-je les grands chevaliers na initiative na ye nde asali alliance des chefs spirituels bangunza des autorités traditionnelles et des dynasties royales nde biso nyonso bangunza ba autorités traditionnelles ba roi tokosangana mena likanisi ya impérateur na but nini but nango ezali ko réunir d'abord biso nyonso matomilimo tout travailler na diversité bochaki ndoki na mboka tout chaki ndoki tout sangisa kindoki na biso tout sangisa kindoki na biso mboka itambola makana kindoki omoni ata mibeko ya mboka ifo esala mana kindoki ta omoni baluba kaka mokoba ozongisa chibao makambo pe changer talaka baluba ndenge chibao longwa ndenge buzupe kotia kala baluba ezalaki mona mwasi abimela mbele ata botemi na porte makambo ekolia elo chibao elonga do tozongisa chibao na makambo na biso tozongisa kwa bokoko ya kala wana mwa ya kala te tozosala no chibao eza kombo tozosala mibeko basaka ndeni bosali mibeko sima bosali yango hotel bosakeli yango oya kokeli banda mibeko mabeko mi tokeni ndengona et puis tango tokosala mibeko bakonzi babukaka mibeko te omoni mboka o bakonzi bukaka mibeko ibebisaka mboka siko po na bakonzi na biso bangamba tobuka mibeko te il faut bandoki ndi bafandela nzungu basaka bacha chibau bacha ba exemple neti kaka na pese exemple donc gouvernement ko tia wati bon avant que na bio na yo bangunza baye bache nzungu moko na to lambi biloko papa loba saka so na yibika infra film bandi omona ba limokete biso bili bangunza tena porte ndako na to yo senga hotel biso bangunza bakamboka te donc ndenge yo kuma ministre kingandi melaka mayo nkolo saka film bolimwe vimboka na bureau biloko photo salaka ya mwana pour te la pouvoir au monde pour te la pouvoir tout aura indépendant toi va dépendant spirituellement pour te la pouvoir na biso wana donc bit na biso dali ko tambola na diversité ko évoluer na diversité mais na kati alliance wana botambola na diversité donc mutu na kamuna ye mais vous travaillez mais na complémentarité et puis na unité et aux andeli yo ebi mbula ngana ebi balion yo ebi kake ngana ebi de complémentarité mo ona ikamba mina nani te kuna mokonza za te initiateur nango ezali maître Bili Mulwa mokonza za te mutu nyonso a mokonzi na ndenge mais tout ça ba chef spirituel kuna mona moto za te
tout ça comique il faut bosser la prière moko bobo sakela ba aventure siko ya ngona et sika ba tamili ba sangani ba prière beaucoup poani mais besoin un mot à dire parce que est-ce que motamoli masambela d'abord motamoli masambela kati motamoli m'invoka kati pourquoi imagine tout que ba munzo comme que prière kanga mi to sambela tata mokeli te désordre ekota non désordre te to lamba mi tamba bengi yo giaka sili salanda kuna yo yaka to kutana to kutana to kutende mibali to kutani bato ba lukelo wa goliate dans la quatre alliance beaucoup tani chaque chef spirituel pour un objectif ya kotala lolenge ni ko recadrer les sumboka boza soke bokolonga parce que l'association mi to mona to benga bino bankumu ya bozali banganga ya nzambe to ya mokili et lotara mo kokoso na so et lo ke botaka kokoso souvent ezaka makama wela kolia mais guide il y a alliance oyo na robenga guide ya alliance oyo aza chef na biso aza guide ya alliance initiateur ya alliance maître Billy aza grand chevalier aza nzalatin aho sangisa biso poto pese mabunza to aho sangisa biso po ba ndimi ba pese mabunza non yi aho sangisa biso moto na moto aya na makanisi na ye to se compléter et puis tout cela ini aza guide na biso kuna eza ba chef coutumier ba autorité traditionnelle eza ba roi ya ba dynastie na ba chef spirituel ba to il faut ba bumba sekele sikondi toza na Congo toza ebele ya ba faux toza ebele ya ba faux ba vrai baza moke et puis ba vrai ba se manifesta ka pété siko soki to sangani biso ba faux to ko sala mo pandi po o ressenti ka ke non ba on a terme ba ya ba kinois moto na ngai eza moke par rapport à moto ndeko yo et puis to sa ndenge ba mbo ba salaka bokutani bobundi nanu ale mukula monani bo tamboli ona siko ba bunde ngai donc ngapi na siko banganga basangani to kubeta masolo ndenge nini il faut te ba mukolo za wapi moi romekana obligatoire ma chérie ici comme moto ko écoute ici contradiction bino bosangani po bosala leloko moko mais bozana moi o aza moi c'est ayena moi lokuta o ayena moi olimité mais point était beaucoup na kati ya idéologie na bino mais c'est ça to kota na idéologie eza lokola ata bino bato bosaka musala journalisme so bokuta li ba présentatrice mi balé il faut mon expérience na moi maïla moko to pota bosati ça rabongo eza na sens ma bête eza ba jeu so ko kufi bato ba kufa na terrain ballon ba bakanga nani tout ça bato milimo tout ça bato to sangana pona mboka pona milimo wa bato mais tout ça na ngouette ma solote vraiment ya be ba téléspectateurs balandi mke tozo poussa na vers la fin ya tranche na biso FM entretien o koleka pe na kati ya émission Nzokande o ezali initiative ya mouvement spirituel racine principale des humains ba jeune ba Holandao en conclusion so mutakuta kyo na suka ya message alingata la moni maître guide spirituel Ngunza grand maître du verso Leki alingaya ba message oyo pesaka pour que ça bénéfique pour naï aokanga malobani azongela boye moto nyonso azalaka na vrai ye omoni tango kutana ka devali ka monyoso fo yo azalaka na vrai yo biso sikoyo na ba africain to tambolaka mingi na ba fo biso pour fo biso alukaka intérêt personnel mais vrai yo akoluka intérêt général yango na limaka slogan moko mobuto lobaki un père égal servir c'est servir non muta comprendre que so botami na mokilo za tina ya kusonga baninga nyoso to yibaka na mokilo za pona baninga ezaka pona yo te est-ce que biki to lata lamba po baninga ba mona yo est-ce que ebi ti obongisi suki boku ma kitoko po bebi so to mona yo so ka pona yo moko mokili bato bazate na ko vote na ko tuna yo nyoso to sala ezaka pona baninga il faut to kotsa mina culture wana nde isika to koma ko ndimana ke mutamaele yeyo mutamakasi yeyo mutabozui yeyo po mokili tambolaka na bato misato ezala kwa mokila lisolo mosali lisolo azali momoni pe mobeti lisolo na moyoki lisolo ebe olobi na masese mais to omoni que bato balandi ne bandi bakokama ndeni joyo aye alobi lobi bakindoki banini ye moko ndoki baloka mais na soko ozopesa message moko o bato balobaka ezoko édifier ah ben c'est ça nazandoki bina lobi makambo na lobi mabete message na biso ngwana moto azongela boye a comprendre que faut cela de baninga tant ce que bangunza basala ka pomme mutabi ma danger moi biso ki muza randeli moi batolo beti moi 4 personnes ba pesa ba domi ko ya moi ka
bikade ba pasteur ba sala kaka ba munda siko bato bena makamba molimo ba nzambe ya solo ba ko ela ne molimo ya bato ba ko ela liberté ya penser mama ce que comme a franchi ndenge yezolo baki vous connaîtrez la vérité c'est la vérité qui a franchi moto a comme a franchi allez la rasulta banzala pesi la nango ndenge to bananzo kande eloko be manzala mokili le mokakati so mokolo le mwazala moteto ka so goûter to kolia nyoso na zeloti. Vraiment ya beto zali ko poussana na suka émission na biso ba téléspectateurs balandio to pe sur maloba poto conclure émission na biso ya lelo to be ba sujet belé to lo beli présentation na yo to lo beli banguza to lo beli révélation na yo oyo o tu ko beta o ba o beti masasi sur Kimpavita na Kimbangu bien na beti masasi tela bien vérité na zamgunza o batunanga ba Kimpavita ba Kimbangu batunanga me ba sentaki oyo kotoyo oyo kotopeke boye mabete esani o mona ta mama entre guillemets mokolo moko to sanga na ta bangunza to benga ta esprit Kimbangu ngwa kitawana tout ça kabilo ko mwa boye tout ça ka papa mpa mate allo Kimbangu te to benga ye to sala évocation to benga bimiti allo bana biso yoko mona so to bengi présence ya mutu mwa kala mingi ba hotel matin to malo ba ko mekana yangona to bengi présence to bengi esprit ya grand moko akenda abete la biso do masolo mboka mo mingi ba hotel matin poso bengi esprit abimi boye soko koyi ula muka sote poto longo la masolo ki ya lokuta na Kimbangu entre parenthèses sous maman ngai obi ke ba epsa biso de Kimbangu bakangai 5 fois 10 fois na kasho moko bakangiye azana boloko ba ki Kimbangu mosusu kuna baki bakangiye baye na ba komide abana obima limwe ko to azaki ko bima te molimo na tanyo so meta na ta verso molimo ekweli bato belé ndenge pe na tango na molimo ekwela ka bato belé bato nyonso ba oloba makambo Kimbangu banda ko loba bato nyonso ba ko sala makambo Kimbangu banda ko sala ba ko benga ba ko ba Kimbangu papa mama mutalimo déjà bakangiye boko ta vidi bozo misieti comment mutalimo tout ça mama ile mutalimo bakangiye boko masude et puis kaka bango bangunza babeta masolo ni ke Kimbangu ngoni ba Kimbangu ba ko sola ba bozoba ya boy pour nini et puis na kolobela susu mingi lelo na kobeta moi c'était par rapport à alliance et ba chef spirituel oyo le grand chevalier a eu initiative ils le moko bona ibite netinga ya bina kolobela mondengeni donc esengo na nango to sangana nango avantage ya liboso eza le grand chevalier azana nzala te lokola biso akosala mona nzala te akosala mona tina moko songolo tina moko pe spirituel et bana est-ce que les spirituels ils ont un impact na vie ya boyele et loko moko te sala pona mboka pona république mobimba pona vie ya mutu te mais pona mboka na biso mokili mobimba ezalaka mboka opo e décoller monde entier le mutu moko lo baba français na yebe ngate comme na bosani alobi l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC gâchette les spirituel na prophétie à Daniel balobi libanga ya moke ekouta bakotoyo ekobeta statue na makolo donc il faut message moke bima bakotoyo il faut réveil moke sala bakotoyo pour bouleverser makambo oui pourquoi beta ba congolais partout au monde pourquoi ba congolais partout bazarba moins sérieux pour mokili bi ke ba congolais bino nde bozo makolo makambo bozonga bosangana bola musa mokili ba congolais yango batanzala ba obenga na bato mboka mais devil autorise beta ba mboka maboma te ba obenga na bato ko tola ke ba obenga na bato na mboka na bango mais devil autorise beta makaka ba passer ba osambila bato ka pour na voyage ba prophétie peso bili pour na voyage nga lingaka bo nga voyage na nga na butu kende poto na butu mona makambo esala maka ya be ngo ba sa bato tuna bande ko no bana poto ba kemba ko leka awati o mona ba photo na bango te kana ba boulevard na ba sa tour Eiffel ba balabala kaka ndeko no moko ya mboko na biso saka nga photo na bureau osala misalo basaka na poto ana mboko ba osala te ba bande ko nga ba yaka ba limbisa nga exemple bien ponga pe na mu ya kaka o monde biso ba yaka to sala na longo na popo na yeki chasa na teki mai na teki nguba 2 semaines avant na kende na chechoko na peba pantola sika no zoma na popo ba yoka ngai ndenge bande ko poto basalaka kuna aza le côté ko kima ki ma sans papier akanisi moi là moi 5000 jours beta tour moi un mois na nga pena kende poto kende na pesa exemple moko moi ba uta poto est-ce que na ofinga bango te pesa imbote ndenge ba yaka pesa ka mbote bo yoka li boko maçon misala makasi na beto ba pembeti bakemba fort bakemba makasi siko bango pe bazoka courage te ya koyemisa biso te boya kana bino boyete bango soka sombe lamba ya moins cher abangisa biso lamba na ba parfum
allez biso pe to lota to kende taka bamboka na biso comment ta vu eza lokola luxure comment ta vu eza lipamboli ta bamboka bazoba ya boyi mais ya be to tuni motuna ye ya olobi to beti masolo ya wana eza livia bakino ndio olobi lo ba pembe polele suso alota kende poto même sous patali guide wana leki na FM télévision na ozo numéro na e na obenga pesa un porte-monnaie magique ezali pe na kati ya Kinshasa mutalingi bomengo ya mkusi asale loko te mais ayepa guide ou ba beti eloko akomi pe lobi omoni ya pafuki ezala pe pa na bino suka ya bozoba ya bolema ya moto eza kolinga mbongo ebimilaka yo nzoka nde bazoka kisi ya mayele bazoka kisi ya mbongo te et puis ezala moto moko te et appelle l'église mo epesa mbongo te ya bezo comme ça ba téléspectateur hein ka yo ndoki baloka mais ozo pesa ba mate ya moko mais ngalobi solo bozoba ya mokili koluka kisi ya mbongo bazoka kisi ya mayele omoni bato ko ba Cristiano azo kisi na ya zo acha 1000 bi alika bato nyonso na bi donc mokili bandaka nini il faut d'abord savoir epesa au pouvoir nde epesa au avoir. Maintenant, biso to kinaka mbongo na avoir sans savoir sans pouvoir. Mbongo nana ngaza. Ko la ndaba tanzala ba le garaba TV te ke porte-monnaie magique. Tout à la sa famille na iti. Pa maman, oza sir église moko to mutu moko pesa ka mbongo moko boye. Ndenge to ba pia ka boye. Azana mboko yo. Pe a ope makimia. Soki ya solo. To ko kene mulongo. Azala ka te. Mbongo ya ofele zaka te. Soki ezala ki bongo, nde ba kolo magie ndele basa ka riba bimisa mbongo kakati. Poni bango ba inventé bateka mbongo ekota ba bimisa maele bisuka bazoba tile lo mbongo maji damona ba petchamba les gars toi misa porte-monnaie we moto peli biloko wana tu bato basala rango ba sero so yo mona ba magie makasi donc comment musika makasi mais ba vrai chérie hein mais kili mi pendete kili l'autre ba vrai chérie ba sero basala ka tout na bango bele to se bele makasi to sala tout mais ça makama mikie. Comment on a un bon moment au Kabila Bande qu'on te casse? Pour biso ba indo to ba chasser, OK zamba yo moko souffrir, au kwesi nzoku, au bini au bengi libota ko ke tombola. Ba to mbongo na biso mona ba liaka ba mo ba pia bana. Isa ka blombeni moto moko ya mbongo kangama ba bola ebele. Ya mbongo ta. Bozoba ya mokili ko lukande mbongo. Ba mettre na biso ba kene ba kuma ba occultiste nzala, pe ba kanga bango. Mo te ba sunga biso te, ba kabila biso te. Bakaboli biso na bango te siko to lingande moto ozu kisi ya mayele na mayele na yo osali eloko moko boye eloko mo e comme ko selo mbongo to kuma pena ba milliardaire ya solo to kuma pena ba riche ya solo na mboka oyo biso na mboka na biso ba riche ka ba homme politique na ba pasteur pe mais kasi ba na ba ngunza petrolo ba yango te ba ngunza to na ba ngunza OK poto ngunza oya ngunza salibu te wana ba maji to saka pembeni te ba bilo to saka pembeni muto ko tala muto bien osali moi film moi moke koti OK no ba poto wa makama pambati ba disali se ba mamike mike wana ba ngunza mo ba concurrence to bina biso za na poto sani biso de to la biso ko na rien biso penda to na rien et puis nga tonda na pondo mais ne bi question na le pondo nga c'est bon nga luka mbongo te nga luka ne conscience à mutu na saka émission na FM na lo blaka puissance ya moi c'est fanda ka wapi pourquoi mon bela ote que la bino basuki o po kanga yo maele po sokola o police mutu te. Pourquoi ba pesa bino ba tsala miso pourquoi ba ongle pourquoi tout le bango abati biso posa ezande bato ba mizongela bango to meka ko sala makambo emonana to saka ba buzobo to saka te ba lokuta ebele to perdre bato fort. Vraiment merci beaucoup Yabe Zaki Bongo Ononando Ndoki Baloka guide spirituel Ngunza le grand maître du verso, il est chef spirituel et représentant légal du mouvement spirituel, racine principale des humains. Azaki invité na biso le na FM entretien, tu aussi no Bokolanda émission Oyona heure ya FM entretien à 21h tout comme pe Bokolanda ngo très tard la nuit na Nzokande Ozali message principal ya mouvement spirituel, racine principale des humains. En tout cas Azaki sengo pona biso ko partager na e plateau Oyo abimisi Oyo yé ayebi pona mboka na ye pona bakongomani nyonso oyo bazali intéressé ou soit on lui opposer question ko bangate numéro zali affiché wana ko benga tout comme ça SMS na réseaux sociaux pe ko landa émission oyo mtokuti so na katikati sur Facebook Beta FM TV sur TikTok
obeti FM TV okay pe na YouTube Fondation Malua TV okokuta émission en intégralité okoki pe ko komela biso yo mtoza na besoin ya ko partager ovanda na kiti oyo ya be avandeli ovanda na kiti o chef spirituel ya mouvement spirituel racine principale des humains avandeli elongo na ekiri na ya benga ngo ekiri mipende wana eza ye vraiment ezaki sengo pona biso tokutani na numéro koya